oyo nyonso ebimika na baterase oyo basalite nyonso bomona ebimika na baterase ya mike tusa ebimika na baterase ya mike juskola nanu bakoki mampa kolongola yango kotala bino moko nivo commune oyo eza inonde na basalite ya kotiala koni donc balabala ekoma bouche sur la ville victoire balabala ekoma bouche baterase ya mike parce que todebinino bien te basomisa bien te vraiment tosenga na gouvernement congolais akontinue mosala esila eza te basalite oyo etikali awa basalite oyo ipo elongwa bapandela su mosala oyango ndengela terase ezala votre chaîne en ligne. Comme nous avons l'habitude ici chez Mousterling TV avec mon boss et Songe Abeli, nous avons l'habitude de vous informer. Ce soir, nous allons vous montrer la commune de Matongé, comment le président de l'État et le gouvernement congolais sont en train de travailler, de faire montrer à la population. Kishasa et Komakako. Toute commune ya Kalamu, l'autre nous avons Kalamu, Nenge et Komakoko. Kalamu Komakaso et Moule Bete. Or, qu'il faut la salité na biso. Salité leki ebele et boucher tu n'as fait. Vous êtes dans la kisali, vous êtes dans la sala. Oyo. Gouvernement congolais sala. Bazo Bukana batu ya Congolais. Likolo kaso ka posa oluka mo. Bazo tonga likolo ba terrasse. Batonga likolo ba terrasse, ba terrasse ba batongi. Mai moyen lekezaki. Mai eza la boucher. Mai wana et boucher comme ça moula muke beti batu batindi. Moula muke beti de inondation sur inondation. Gouvernement congolais le rona hôtel de vie sur ordre ou pas batonga likolo ba terrasse. Pour permettre dango basala misala. Yango misala oyo bango basala monani na miso ya balo. Et monani bote la famille na bilili ndenge gouvernement la biso et ça misala quand même ndambu au niveau de la saleté, il y a des terrasses. Au moins, terrasse qui me dit ici, un tonneau pour éboucher jusqu'au fond. Il y a un peu de moula qui calme le tonneau. Moula qui va se dire na matongé. Or que matongé, les communes mère, centre-ville et autres. Pour la nuit, la terrasse éboucha. Pour on a une image. Il y a mon qui a tourné la toile pour la terrasse. Moi, on est pas bouclier, on a dengue. Commune à Kalamu et pour respirer si restez branchés sur Mousterling TV, Congo Mousterling TV, il y a plus on y aura marqué dans le axe de l'angle et puis mis la terrasse au bout de la dimension de la terrasse ya mikie et full nyonso au bozomona et puis mis la terrasse donc éboucha et sur et déborda et bloquer banzela et bebisa nyonso autant la niveau ya foule oyo ebimi na baterrasse ozomona grandeur na quantité ya foule oyo nyonso na baterrasse ya mikie tokolemba te na Congo Mousterling kolakisa bino mosala oyo gouvernement congolais ezwi makasi lokango bino bozomona mosala oyo gouvernement ezosala bomoni
kayas wana nyonso babimisi yango na terrasse mpona kopermettre basala mosala na kolakisa bino bozomona bino moko oyo nyonso ezalaki badale ekupaki terrasse kotala basalite ezoyiba na terrasse ebusha mpona nini basalite oyo eleki ebele na kolakisa bino ndambu wana omona ndambu bino moko ndenge OVD asali mosala na kolakisa bino niveau ya salite oyo ebushaki na baterrasse kotala baterrasse ndenge erespire kotala bino moko tozo avanse malai bozomona mabanga oyo nyonso ndenge badalo efilike baterrasse azokela no malai botala mopanzi bozomona basalite botala bino moko bozomona malembe bozomona ndenge sala oyo ezosalema naokela no malai bomona ndambu bozomona basalite yango ebimi na baterrasse bozomona nombre awa eza inonde ya osakana te bino moko bozomona botala baterrasse yango niveau inondation donc ako edeborde nde basalite kala oyo ndenge salite oyo nyonso euti kala baterrasse ya mike oyo otala balabala ndenge ebeba balabala ekufa tozo avance malembe bomona lolenge mboka na biso ezokende wapi otala balabala emonana sikomande balakisabino otala mosala OVD asali baterase mikie botala bagrandeur ya baterase yango aterase yango eza yango minene te ya mikie mais ebusha edebusha etroit busha donc ekoma inonde nde na salite alors moyen commune erespire eza te en cas de mbula moke bato badindi en plein centre-ville bato bazodinga parce que tozwaka soin ya kobongisa mboka te otala aveni mobimba ekomi plein salite nyonso babimisi lipai na lipai babayaki wana aveni oyo aveni kiese ezalaka na matonge oyo bayebi kishasa bayebi matonge bayebi kiese me botala ndenge etondi salite eleki nyonso oyo ozoyebaka baterasa mike rete branché chez Congo Mousseling TV Congo Mousseling TV ya sika eye eyena makambo ya sika ebele ozala branché tokolakisa bino nyonso bimi siko sur l'avenue Victoire bino moko omona mosala OVD aza kosala rete branché chez Congo Mousseling TV na vie de France de la France je te salue sayo mavanga te salue à partir de la France s'abonner massivement à Congo Mousseling TV, la chaîne na bino ya sika en ligne, chaîne avec Congo Mousseling TV, toujours les colos, restez branchés sur Congo Mousseling, vous serez toujours informés. Les informations sûres et vraies. Faisons visiter comment les saletés sont sorties dans les petites caniveaux. La caniveau mais éboucha tellement de borda. Vous allez brancher toujours la Congo Mousseling TV avec mon boss Songa Mbeli. Je salue le colonel Lolo Lolingo. ADC mon colonel Mapinga. Je salue Lolo Kabamusu, le colonel. Je le salue mon boss Songa Mbeli. Congo Mousseling toujours la pointe. On a formé Bino. Pesa bino ba nouvelle nyonso akomeza koleka na mboka ok na bino malembe bomona komi lokala bino bozomona musala oyo gouvernement ezosala bomoni ba kayas wana nyonso
babimisi yango na terrasse mpona kopermettre basala mosala na kolakisa bino bozomona bino moko oyo nyonso badale ekufaki terrasse kotala basalite ozozwa na terrasse ebusha mpona nini basalite oyo eleki ebele na kolakisa bino ndambu wanongona ndambu bino moko ndenge OVD asali mosala na kolakisa bino niveau ya salite oyo ebushaki na baterrasse kotala baterrasse ndenge erespire kotala bino moko tozo avancer malais bozomona mabanga oyo nyonso ndenge badalo efinike baterrasse nazokenda no malais botala mopanzi bozomona basalite botala bino moko bozomona malembe bozomona ndenge mosala oyo ezosalema okenda no malais bomona ndamunda mabala oyo ndenge salite oyo nyonso euti kala baterrasse ya mike oyo otala balabala ndenge ebeba balabala ekufa balabala ekufa tozo avancer malembe bomona lolenge mboka na biso ezokende wapi otala balabala emonana bomande balakisa bino motaa OVD asali baterrasse ya mikie botala bagrandeur ya baterrasse yango aterrasse yango eza yango minene te ya mikie mais ebusha edebusha etroibusha ekoma inonde nde na salite alors moyen commune erespire eza te en cas de moula moke bato badindi en plein centre-ville bato bazodinga parce que kozwaka soin bakobongisa mboka te otala aveni mobimba ekomi plein salite nyonso babimisi lipai na lipai babayaki ona aveni oyo aveni kiese ezalaka na matonge oyo bayebi kishasa bayebi matonge bayebi kiese me motala ndenge etondi salite eleki nyonso oyo ozoyebaka na terrasse ya mikie rete branché chez Congo Mousseling TV Congo Mousseling TV ya sika eye makambo ya sika ebele okozala branché tokolakisa bino nyonso bimisi mpo sur l'avenue Victoire bino moko mona mosala OVD aza kosala rete branché chez Congo Mousseling TV la ville de France a partir de la France je te salue Ayo Mavanga, je salue à partir de la France. Vous s'abonnez massivement à la chaîne la vie en ligne. Chaîne avec Congo Mousseling TV. Toujours les colos. Restez branchés sur Congo Mousseling. Vous serez toujours informés. Les informations sur Sisi sabi loko nsemu ya bonere wana Soko lela bonere taka tusale FIFA Yo zali teknisa ya bonere